bonjour, bonsoir. Na mutunia so oya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mukola lelo. Ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo mama Bijou d'Or na sepeli na yaka kosola na babone na nga. Nazala mwa de point moko na lingi na sola na bino parce que awe ezali place o batu bayaka pona bazwa un plus. Donc d'abord soko s'abonner na Bijou d'Or TV, mama Bijou lobi s'abonner na Bijou d'Or TV, fina croche la notification. Pour la biloko yonso mama Bijou d'Or abanda kotia et comme la kayo na facilité nyonso. Ba biloko yonso tout na tia ka bozo kango na blague te. Vraiment conseil et pesa maka. To yaka ko sale la bino publicité ya auberge na biso o ezala matongi na Iribu A37. Mama Bijou lobi grâce na biso bandeko bakoma ko sala ba séjour na bango ya malamu na Congo et puis na moi prix ya bien de ko sali séjour na ye. Ndenge moko pe ba conseil mama Bijou yaka kopesa et porta bato belé ba solution. Ezala mama moko bikola uti ko bisanga mama Bijou tina lelo na salela ka mai na tiaka ai na kati na video moko tinda. Donc mama Bijou sala makambo GT donc so s'abonner nazo senga onde ko kobima boete s'abonner na Bijou d'Or TV et ko sala mama Bijou d'Or bien partager pe vidéo oyo po ndeko moko ameka koyoka tina ya ba étoile et puis tina osala bolamu. Mama Bijou na lobi na tina ya kosala bolamu na tina ya ba étoile. To banana na étoile toza ba mama obota ta mususu bana oboti bana na yo nyoso obando okoyeba te omona na mwana moko boeta mususu akina ba fille belé famille na bozana ba fille belé yeka muta bali liboso. Bokamwa ka bozaki na ba pays moko boye non développé mwana moko kaka oyo ya balaki liboso kaka ye wala pe ka mutu a voyager ki ezala ba signe. Okamwa kaka ozaki na bala nyonso tuka ye wana moko wana ka ye mutu ayebi koluka mbongo ye wana mutu azosala boye ezala ba signe to négliger ba signe wana te. Est-ce que bana wana il faut ko protéger ka bango. Babota mwana mwa ba ezala ba étoile musu ezala ka étoile wana les étoiles bote et salama pona mutu azala grande dame mutu azala na azala vraiment likolo mais na bazala ba circonstances musu to kutana na mokili ezala batu mususu bayaka pona ko étouffer ba étoile baninga. Siko tant bayaka ko étouffer ba étoile baninga to yaka ko récupérer yango mwa muke na mwa bolamu oyo to salaka. Donc yango wana il faut ko protéger bana malamu so moni mwana zana étoile ya malamu il faut yo mama okotaka babondeli pona mwana wana. Bana nyonso tout tara bona mabondeli oui c'est normal mais il faut tiaka mwana na prière na eloko oyo ye asalaka ki nzambe a protéger ye nzambe azala na ye nzambe abatela nzambe afungola ba porte lisusu plus ezala ba mokili otambolaka boye ozala étoile moko ta mususu il fallait ozala oyo zate mais ezala quelque part mutoya aitufa ba étoile na bino peut-être ata mususu na famille aitufa ba étoile na bino siko nzambe akoya ko délivrer yo nzambe akoya ko bimisa yo na place wana na mawana yote na makasi na yote parce que mutu oyo abombani azosala bino mabe ya yebelo ko azosala mais bino ba oboza ba innocent boyebelo ko nini bokoki ko sala te parce que eza makambo moko ya molimo. Sikoyo pona ko bima na ba place wana étoile na ba etufa yango il fallait pas ozala ndengo zalaki il fallait ozala plus que ça. Mama Bijou lobi il faut ko sala kaka bolamu. Il faut ko sala kaka bolamu parce que bolamu na biso to sala ka egangaka. Ko longola d'abord mutu azaki na Afrique komema ye na poto eza vraiment na yebite eza suka na mapamboli oyo sali esuka na ko sauver mutu oyo sauver parce que mingi balingaka te eza pe faute na bango te eza ba déception tozwa na mokili obengisa bato baya babalukela yo mais ko bengisa mutu kolongola mutu na Afrique ata ye lelo aye ko balukela yo nzamba lola amoni et po bengisi mutu mbala liboso mutu angota mususu moni ke beti poto et po bandeli lisusu esalameli bato mingi te na mokili ke na bengisa ki autour à liboso après esimbite ta musu ba mikolo mo bazalaki na balobaki oui pourquoi osala ki eloko abongo eza erreur mwana aza mwana mabe
soko bengisi ye akende kopanza famille kuna oyoki te obandeli lisusu ndenge babiso babiju tosala obandeli lisusu otindi mutu akende kozwa mwana wana epuis otango mwana ngo aye opesi bamikolo wana raison mais tango yo sosali oyo nzambe atalaka bonne foi nzambe atalaka oyo ozosala oyo ya malamu tango obandeli kosala bongo osalaki yango na foi ya malamu olobi wi aza mwana na nga aza ndeko na nga aya tovanda soki akoya kobebisa awa etali ye makala moto likolo na ye totindaka kaka makala ya moto osalaki yango na bonne foi quelque soit ya koya kobebisa quelque soit ya koya kobima ingrat ndeko na nga mapamboli ekolanda yo na génération tina bana na yo yo kozwa mapamboli donc parce que eza jeté kobengisa motu na poto tour ya liboso na meki kosala esimbi te deuxième tour na tindi lisusu mbongo après yo motu yango oye okomi lisusu kobalukela ngai oyebaka lisusu te bolamu mama wana asala yo amema yo na bahôpitaux alesa yo alatisa yo asala yo nyonso après yo kende kobalukela yo omoki nzambe yango azala nzambe juste yango tosengaka kaka mawa ya nzambe babolamu lelo so naza bloqué quelque part na benga aka nzambe na binzambe kanisela ngai na sala boye nazongisa boye nazwi bolamu na nga tout natalisi nzambe siko tango na otalisa nzambe nzambe apesanga toujours réponse à malamu nzambe afungola ba porte nyonso tout surtout ya bana na nga ba place nga na koma kite bango bakokoma pona nini pona bolamu nga na salaki ezala mutu muso osala ye bolamu obengisa ye ta mususu na poto aya abima ingrate mais abandaki azalaka ta mususu soki aza na problème azongaka kaka epa na yo akosi yo mwa moki aflate yo bamaboko ezika na bamabala bato mabala bato ta mususu ndako na yo kaka nde mutu bakoutilize courant ya yo makambo nyonso tu ya yo oziki olambi allez 2 semaines c'est beaucoup mbala tout wana ozaki yaya malamu yaya ya bien yaya nanga ko discussion moko ebimi yaya nanga o ndako yaya nanga 2 semaines c'est beaucoup ali abalukeli akomi kofinga yo bolamu egangaka babone nanga to continue kosala bolamu ata ba etufa étoile na yo nzamba za capable ya ko récupérer étoile na yo étoile mutu ba bom étoile mutu ba etufa kango te étoile mutu pe bomba mana sa mesa te oyo eza ya yo ekozala ya yo tosalaka kaka bolamu toyedaka baorphelin toyedaka baveuve toyedaka bakoka toyedaka babola na famille soki omeka pa balobi avant kobima libanda il faut bongisa nanu ndako na yo na ndako na yo bana na yo aider bango zala na bango toujours bien so omoni komeka la famille esimba te zwa makolo pupola tambola kende koluka place mosusu ya koaider parce que biso nyonso tu na mokili na se ya moyo toza bandeko na famille na meka koaider baingra na bima kote mosusu nga biju nde nazoloba na bino bo eza ba témoignage nazopesa bino nde naza bo nakoki mpe koadopte ata de bana na Congo donc nde naza bo nakoki mpe kosala mpe badémarche na bengisi lisusu bato na eta mosusu en dehors ya famille na nga parce que nayebi ke likolo nango ezala mapamboli nzambe alola amona mutu nyonso tu oyo akopartage video oyo mama biju alobi tosalaka bolamu ata mutu lelo azongiseli yo mabe nzambe na akofuta ona bafaso mosusu toza na bablocage mosusu monuka eloko moko elingi bloqué tango beleli makila ya yeso bikanisa nasalisaka intel glace na nga lelo aza na poto kanisa ngai mwana wana ta mosusu azangaka bavaccin nga mutu na mema ye na poto azwi bavaccin nzambe kanisa nga tango kaka naloba bongo yaya okamwa bambongo euta gauche droite nini bolobi azwakisi non na eda ya bato baedaka bato babengisaka bato tozala toujours kaka bato bamapamboli yango wana susi oyekende musika ata bofingi nga na nzeta mbila bokati na kokola grâce na nga nde boya na poto et puis bino nde bokoma ba bénédiction na ngai pa nzambe amen.